Moni Machalamuka, c'est Simbarité Mbelelo, Oyo, IDPS, Nga Mokonza terrain, Nga Bobe, Nga Linga qui FCC Bokimi Pamba, Nga Linga qui IDPS Abimi, a sali des ordres de Bakoufi. La Mouka Bimi, Baboni Batusori, Babomari, Babomarité, mais au moins, les amis marchent un peu pacifiques. Ce que Farito, c'est la FCC, va marcher pour la LIPA, mais va marcher pour soutenir l'institution. Donc, on a fait un peu mais on a sabino que UDPS est parti mon balage basé belé. Vous aurez pas décision à la précipitation. Après vous avez carrément besoin qui va beaucoup zongi là. Le ba finga ba bemba ga lobaga ko bombo pepe qui saba na bino na machete. Ce pas le problème basala monter belé UDPS va na pouvoir. La RD c'est un problème d'homme. UDPS nous faisait croire qu'une fois basala pouvoir, nous c'est comme en rose. Mais le dollar ils ont là ils ont cola. Les dollars, ils ont ça la liste dans l'élection qui est 2023. Écoute, on peut anticiper. En tout cas, je ne peux même pas dans un rêve soutenir le mandat de Kabila. Mbote Nabino, besoin de à travers le Congo, besoin de Kivu, besoin de Naba Congo, Bandundu, Kikwit, Grand Kassai, Kivu, partout. Est-ce que besoin de Nazan et Sengo? Il y a une émission où il y a le titre nango yango wana bon mais ça pour s'abonner pe na kati ya chaîne abiso pesa masolo télévision na yandi pona bino moko ya ba journaliste en même temps pe azali analyste politique azali journaliste professionnel côté na yelongo donc on va ça moi pifona oyo tali ba question d'actualité de l'heure sinon na ko pesa bino bah merci Bélian nous avons appuyé sur la télévision puis éditorial 7.net aux alliés médias d'ambition en ligne où ils vont permettre à sécurité de passer bino bah grandes informations. Nambi pour nabino mon amboka Steve Kambanga El Chika yazali archiduc de la presse mon amboka mbote. Mbote mutoto Julio mutoto ndekonangai et merci l'invitation, merci la considération pour la Congo Tokoloba. Mon amboka Tokoloba pour la Congo eza mutuna Jujiani. Bakundi moi na lobi papa na raison funèbre lobi papa okufi totikali koyeba tokufeli nini yo za parents moi na yo loba bongo yo sokufi so vous êtes na bongo ko sala lolingi nini. Non déjà déclaration en raison funèbre ya moi na discours on a te comprendre que même famille ba dit que l'état congolais est kosi batu. Vous allez comprendre même famille et dit que l'état congolais est kosi batu. Pourquoi? Ndeko Raphaël Yani de Rose Mémoire, qui est président de la composition de la juridiction ezalaki Ndeko Vital Kamerhe na bandeko mususu. To bandeko mona zo kende na rigueur, to zo mona zo kende na boye. To lali to la muki wa kufi. Il fallait to lukato ba kufeli nini. Moi étant journaliste et reporter, na kita na terrain, na kita na famille, na sala quelques interviews na bandeko. Mwana na ye azali ti lelo kokamwa oya liboso wana sala raison funèbre yenda solo la nanga papa yaki makasi papa azaki na basine moko teke ya kobela o nini babi monsieur Yani abandi makambo wana n'espace à 1 heure kaka ndenga kufi wana donc poison pas poison autopsie et puis tala na lelo o OK raison funèbre ni zo lakisake moi na wana zomona ke bazobi famille bakosi bango ba sacrifier papa na bango pour lelo ba ko sala bango ironie na matanga c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que moi na wana ndeko mobali wana solo la ngai to ayebisa biso ke ndeko Raphaël Yani abela kité et ngai tango na sali susu ba recherche na moni ke autopsie liboso lo bali poison yami balé bimi yo moni kaka na mboko yo na médecine moderne lelo autopsie bimisi des résultats ndeko azalaki na poison ndeko azalaki na malaise
est-ce que étouffement yango ba étouffaki avaya ndako soki basalaki biloko wana libanda yaki makasi ndenge nini et puis un homme marié abembelaki ata mwasi na yeke kote na uti babetinga to basalinga boye azaki na indice mon côté ya kovimba ya coup on a droit il y a une infraction qu'on appelle coup ou blessure hein na on cause blessure coup ou blessure au kobeta mutu coup sans qu'il y ait blessure vous comprenez ils avaient déjà infraction coup blessure pour infraction ils ont na droit pénal spécial ils ont des infractions spécifiquement séparées si on découvre avec une indice mon côté ya coup ni ya blessure malaise en il y a moins d'une heure non on devrait être sérieux baluka baloba vérité ndeko yango moni mwana na ya lobi ke te wana tobenga ngo ba exorde insignant na littérature accueilli nango d'une manière intelligente d'une manière diplomate pour ngoloba ke toyebi ke l'état congolais a kotika te liwa na yo crime oyo ke impuni donc c'est-à-dire ba dit que il faut une enquête sérieuse et salama il faut baloba c'est vérité juge wana Yani Raphaël akufaki na nini et puis simana yango il faut bakangela biso ba criminel au moni soko zotala infraction c'est tout un chapitre na droit pénal général il faut comprendre que infraction ezali démarche ya kobima hors la loi nous criminel nous la poé na sinelege un adage ya droit et lobby nyonso oyo bomonaka c'est komama soki komama te c'est que infraction te donc infraction déjà eza bakoma yango na mukanda donc crime eza infraction meurtre et puis wana sola ndela bien eza kutu meurtre te eza assassinat parce qu'il y avait la préméditation donc Ndeko Raphaël Yani à mon humble avis là je réfléchis comme journaliste et comme sociologue il a été empoisonné à mon humble avis mais le corps en a médecin légiste était moyen à prouver yango ezate mais ngai na kosenga na l'état congolais batika nde ba aventure batika ba to benga ba semblant boye boleli non boye bisa biso akufaki na nini et puis pourquoi il fallait kufa na procès et puis kaka tango ya kufi o a remplacer qui a commis président la cour d'appel azaki na TGI ayaki ko remplacer na composition Ndeko Ngoma moko a commis na cour d'appel non c'est comme si il y avait un sacrifice il fallait makilone tanga basa mamunde baki na ba calcul politique na bango donc pour moi en raison funèbre ya mwana discours ya mwana na ye j'appuie et je dis que le monsieur akufaki na ye na oyo bazolo baloba te parce que jusque là mutako loba sérieusement mambo ya kufela gazati la preuve est que bango moko ba médecin ba se contredire autopsie bimi deux fois ou bimi na ba résultat différent mwana mboka tozwi tokende malo bango tozo deuxième question ali par rapport à Vital Kamerhe le 24 août Isengeli ba tenir un appel to retenir ni na dossier à Kamerhe pour le moment c'est un dossier purement politique ngai na yebi droit mwandam partant du principe de la présomption d'innocence nakobenga non ka Vital Kamerhe muyibité parce que condamnation définitive nanu esalamité sur ce nazo zouaka angle politique pour un angle juridique Vital Kamerhe j'ai encore de la présomption d'innocence pour dossier les en appel c'est-à-dire jugement liboso et kwei babandeli dossier mais si ce qui te s'entendre na nini ngai nazo yebisa ba congolais bo s'entendre na elo côté eza mambo politique Kamerhe azwaki excès des ailes ya kozwa mbongo comme il veut po yebaki aza intouchable bango balaki na bulle baza na kati ya cop lokola asalaki bongo il a fait ce qu'il voulait et akomaki kodéplaire na kati ya mariage omoni na kati ya mariage bato bayaka wana basimbaka bavoile banini so bokomi mpe obstruction mpona bamarie bawi mpe kotia bino à l'écart yo nanga tosala littéraire tosali journalisme nazo rappelé bato na triumvirat omoni na premier triumvirat Crassus ayaki sacrifié pompe na César efaki bacontinue deal na bango na second triumvirat ntango basali yango ya ba Octave Antoine et Lépide nani azalaki sacrifié c'était Cicéron parce que batalaki bato bazalaki bagênant donc lelo ya Vital Kamerhe
tanga bane ko sala ba carte ba nini ayeba kiteke association wana ya ba homme politique pour diriger un pays ezaka toujours na ba grande tête o ba la sacrifier azwa ki excès des il n'était pas sage Vital Kamerhe so raza ki sage tanga ayeba ki ke cop o pouvoir o ya ba tu ba sangani boye ba volonté ya ba Joseph Kabila esali ke to koma awawa il fallait azala pe sage à éviter bisimba simbana bisala sala donc lelo eza excès des ailes na ye tant on peut bana mai batali ke akoma koma kal soka ke awa bingam na gérant kuna soka ye kota bikuna ba bisinga boye moi je maîtrise les donnes bref c'est na kiba longola mais pour ba longole bien faki ba lukaye ba kangi ne loko na maboko lokola ba kangaki ne loko na maboko pour yo na ngato za pesi oye moi je ne soutiens pas Vital Kamerhe mais quand même tant ba kangaki te ba de ce qui a 370 millions et qui t'a 26 millions de ozo comprendre donc liko lakisa ke ba bande ko luka et puis ta bande ko fungai na sala d'émission belé na lobela mamba 15 millions mais ti le ba sambisa Kamerhe mamba 15 millions te bana président ya cour d'appel alba ke to lobela moto bango ba sala enquête ça fait presque une année enquête salamate au moni ba ko kangé place ni ba ko kangé place ba preuve ezalaki mamba ba maison préfabriquée parce que même na sorte mouton batika dossier wana comme mamba Blackner et comme mamba mususu alors que biso tebe ke fallait répondre mamba ba sorte mouton donc on comprend que achaki maboko azoki misolo oyo azwaki ezali mamba ba maison préfabriquée place preuve ezalaki yangwana ba condamné est-ce que ba profiter nango sur le plan politique pour ba écarter na masolo donc pour nga le 24 eza début à procès na appel mais na dit que ozwata mula été lokola procès proprement dit ezalaki na cour na TGI mais on a non ça va bota lisusu na man aventure le même juge to la composition o ba condamné qui est bangwana ba komi ya cour d'appel place bazo fongola procès né en appel mais le wala kisage okimi vula ne bale mais ngana ko yebisa ba avocat Vital Kamerhe bo luka R yango bo ça déjà réquisition ya composition bo luka bo yeba composition rozala nini bo na ba preuve ceux qui ba affinité ezali na ba avocat de la République na ba nini wana boko comprendre yango na ke ko anticiper plus loin comment la que même nomination au monsieur Chilombo sali na ba juge ba magistrat na parole judiciaire on dirait ça ba remerciement pour ce tali jo o ba bengana ke patamwe mwamba wana directeur de cabinet ya Sami Badibanga yona ba élevé kuna na cour constitutionnelle na conseil d'état aujourd'hui côté maître Kalou Badibwa Dieu donné avec avocat de la République papa parce que à mon humble avis si na ndenge ba sambisa Kamerhe ba condamna bango na mon infraction na mon preuve au ministère public à brandissa qui était infraction mais sociologiquement tous comprendre raison bon mais juridiquement il fallait ba prouver biso un professeur comme Kalou Badibwa qui est incapable de brandir ba preuve mais le quoi ba si ba gagner qui cop na bango yo wana komi avocat na cour constitutionnelle ozomona akomi na carte donc c'est-à-dire ezaki carte mo déjà basalaki mun na triumvirat kana zoni isusu wana gaga na Rome donc na minute oyo Marc Antoine eza Joseph Kabila oyo bat balingaki te na Rome un lieutenant oyo tebi kabande ko boma blague te azui Octave eza oyo Félix Tshisekedi les gens croyaient qu'avec lui peut-être espoir ekoya et il a fallu sacrifier ba ke kota la siko mutango pas komara trop il est intellectuel il mo pe mususu il est intellectuel azaki muta pièce contre pièce bon muta boy faut ko luka ko longola est-ce que faut ba kango ne loko bi ba kanga si c'est point œuvre littéraire na les philippiques a publié yango na 44 une année avant ba bomaye lokola bande ko bimisa ba mabe wana nyonso bata c'est un témoin gênant les années mon dossier à Kamerhe donc na mimi bino na droit comparé na mimi bino na histoire comparée pour comprendre que le 24 on a à mon humble avis donc là on a des réflexions soit ce qui diplomatie que lobby à Vital Kamerhe et salité et que Kabila na Félix ba yokanika bien ba condamné ba tikika wana parce que aza et là il faut ba tsango musika pour bango batambola bien mais ce qui lobby na ye est pesé atalisi bango d'intérêt ba nini voilà son abimi tala démarche na ko sala boybo ce qu'a réussi na lobby na ye ba ko créer le biloni ba irrégularité est décelé à qu'il n'y avait pas eu de preuve, il y a une infraction, il n'y avait pas eu ni bako brandi et début dossier à Jean-Pierre Bemba dans ce pays de 18 ans à l'acquittement tout le monde a payé et comme Mamadou
beaucoup kaka ba santé baby eloko boye abima yo ba soin libanda pas que exil forcé retour na yo zonga ba lokwa Congo to mesana ba dialogue on a un dialogue moi ko sala manga soki na 2022 soki 23 ayawa nyo c'est beau est-ce que que Roger Lumba la kimanga mboko ba akoma personne non grata mais le wa zonga za bavanda na dibaya na matongi wana omona ya vandi pona nini na Congo da sala no mabe lobi na yo solola babimisa yo exil forcé tant masolo mo bi ko senga dialogue ko zonga donc Vital Kamerhe azawana azo mériter ko zala wana parce que ba participer à la tricherie en 2018 c'est lui qui a réconforté moi na mai na ke boaki saba na mai na yo biso toza koto to kozwa pouvoir et mutabongo skoto yo gele mawande donc ba potana ba bango na bango na makambo zo le kana entre FCC na cash ba attaque est-ce qu'il y a probabilité pour article 164 et à la cause moko ko permettre à ce que ba ko déchoir Félix Antoine Tshilombo na pouvoir non tobo sanango eza souka la distraction oyo moni FCC cash ba mema peuple congolais en fait souci na bango ya yini omoni libala oyo bolingana raté mobali wana bon na kotanga ba komba ba tuté pour éviter la poursuite judiciaire mais omoni na ba poto mingi ba na principe ba séparation des biens bolingani na bino mais yo yena biloko nonga pe na yena biloko na ngai na mto gérer biloko na Félix Tshisekedi aujourd'hui là président de la République non Joseph Kabila l'homme de la volonté de la RDC donc mon livre donc au gizenga banda bete la biso na kalaton to okola que je parler aux pouvoir mboka ko bonga pour ba bike so ba koti na lupango ya Lydia Meza pour na livre d'or mboka donc sous livre d'or on appelle son Joseph Kabila parce que en fait le maestro le maître du jeu na RDC c'est Kabila lupango papa na bango ndenge Sadama banda loba vous comprenez donc ne bazawana Kabila zana ba posa a garantir ba pouvoir na ye a garantir ba sécurité na ye a sala ma mendenga lingi mamoli va bimisi pilipili to zuba photo to moni yango na toile comme une actualité et donc Kabila zana posa biloko ne wana Félix pe posa na ezaki ni moi je suis kassayen na voleté mais moni nga na kondana na fachi po moni balanga comprendre ezana deux biloko esalaki asa mamba trois biloko à salaté le conseil pouvoir à ça combo B papa na bango bundi bien que to yebi auto yebi mais 37 ans à l'opposition bazora pouvoir té comme ni moi indime pour na bango que parti éternel de l'opposition faga longola mo pauvre wana ba koma pe que tozora pouvoir omoni toi baluba ba rozwa pouvoir té na mboka il s'est dit bon je suis un kassayen et là longola personne non akoka ko trahir mboka té pour na ba sentiment na été pour na ba conviction na donc ndenge ndeko Tshisekedi azawana na ndeko Kabila bakokabwana bango te bango mibale basimbana na loboko baotambola bayebi na bango pe place baokete omoni so tuni bango mibale wana bayebi na bango place tookete ezwi donc ezaka tolali tolamuki tokomi lobi tolali oko azo multiplier ba stratégie nous azo multiplier ba stratégie na papa lelo yo totalaka mamde ezotambola banda koswana omoni okabunda telemi oyo boko nager nani asa nager oh Chada habite ko paralyser mboka ezala paralyser on ndeni ko pour tout monde bande no se baluba no ko sonner refati ndeni ko télé nyonso ta baluba nyonso ba inconscienté oh papa na ko yebi so Mike Nkeba azala muluba ti azala muluba Jakinda la mpoi te Mike ala mutakananga oui alulu oui azala muluba Jakinda la mpoi azala muluba non combien de baluba on a yebi non en fait nous ne pouvons pas faire la politique de tribu on a la lobarango ngai na lingombe ma soba classe T nganza masala ngolu qui a part na tangi vraiment awa 5 ans na vide na bambongo na passe na tangi lisusu awa nazana moi ko yeba moi science moi mukie nabi ke biso na Congo non to komi na politique ya soloté awa na Congo to na la politique ya ba clan ya ba tribu ya ba famille moi ba népotisme wana yango mi mamoko na ba gouvernabilité ya un père exactement parce que c'est un louba que je dois les soutenir même quand il commet des bêtises non est-ce que projet de société à IDPS ça va yo le bien soutenir par exemple louba projet de société ya Félix Tshisekedi na campagne électorale en 2018 bon l'accent vidéo ata moko na tika makelele au Félix Tshisekedi dans la question to zimoka o to ça moi mon kiata Noël Tchani na plan Marshall to yebaki projet nous les peuples d'abord non est-ce que les peuples yo to bon to wa o luka to loba mamsusu papa wa zo finga
Oh, yo il y a initiation à la recherche scientifique, aux méthodes de recherche sociale. On dit que ça a un discours quand même. Est-ce que les peuples d'abord c'est un projet de société? Ma branche dans mes amis. En 2006, la sécurité, la justice et le développement. A expliqué pourquoi la sécurité, pourquoi la justice, pourquoi le développement. C'est ça un projet de Noël Tchani avec le plan Marshall. J'ai fait des émissions avec lui, dans l'anda, je comprends qu'au moins nous avons un projet. À tout est réalisable, mais au moins c'est un projet. Ce qu'il a fallu, c'est que du commun le peuple d'abord. Bon, d'abord est un adverbe en français. Il y a tout le temps adverbe d'abord, il y a une suite. Après, d'abord, il y a ensuite. Après, ensuite, il y a enfin. Admettons que le peuple d'abord est un projet de société. Qui vient ensuite? La famille qui vient enfin? La famille de PES. Voilà. Donc, d'abord, c'est un projet de société qui ne pouvait pas faire de lui un élu. Si les Congolais pouvaient réfléchir, si réellement le peuple d'abord était un projet de société, et un projet de société revoté, parce qu'après le peuple, c'est qu'il y a une suite, il y a une fin. Et là, on comprend qu'il y a des bêtises. Et aujourd'hui, avec le peuple d'abord, il y a des ans. Le peuple nous s'est retrouvé. Tala, bokani sakate, putain bon, réformer justice, bakani caméra, papa yo qui t'a na parquet na TGI Kalam, ton na TGI Gombe. Au moins na ba makamo et salama. Quel est cet état de droit pour bêter la batu ngongwa? Non mais soyez sérieux. Attends to boy ko matampunda, mais toi ça quand même sérieux. Tout le monde na marche la muka zongi hein, beba pas zongi na terrain. Non mais la muka pas la muka zalani kaka, mais je me méfie trop des politiques. Déjà, Natal a un courant politique en fait. En 2015, quand on a eu une émission, en réalité, UDPS n'a pas peur de faire des Sikamoko. Il a des quantités. Ceux qui sont sérieux, le parti socialiste, à gauche. Le point de ça, la politique a un individu, mais au moins un socialiste, tu sais, qui dit un socialiste Kabila. Vous comprenez? Ce qu'on a dans la politique est libéraux. Donc, on sort la conservateur. Ceux qui sont président de la Congo, les socialistes, toujours qui est monté. Vous comprenez? C'est-à-dire, la mouka na terrain, oui, mais la mouka aussi doit être capable. Il y a ça la volonté à peuple. Réquiser on sort malonda, oui, on sort malonda. Le quoi déjà c'est une bonne chose. Mais l'essentiel, c'est de réformer cette institution d'appui à la démocratie qui est la CENI. Nous avons 4 institutions étatiques et 2 institutions d'appui à la démocratie. Dans 2 institutions, on a tous la CESAC, la CENI. Et dans 2 institutions, on a tous ça l'aventure. Il y a des membres qui sont minables. On a des marchands d'affaires étrangères, le président j'ai la carte. Moni Belim Bisanga, nous avons membre, il y a INPC, dans la peine matricule, 1557. Maintenant, nous avons vérité, où est la politique? Il revient à Bisoka Songatilunda, tout le monde a Biso Yemongo. Tu as marché, tu as côté le bureau, tu as vu le discours échangé. Vous avez la preuve, tu as monté. Est-ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel au Congo, ça va boulot? Est-ce que centrale électorale, commission électorale nationale indépendante, CENI, ça va boulot? Bon, la marche de la Mouka, quand même, bien qu'il faut ça la bon, faut ça dans le système électoral. Faut pas assainir yango. Papa, malonda depuis ce qui CI. Yebi ndenge tricher bien et puis bénéficier de la tricherie wala lelo. Et ça de presse. Parce que bango ba na pouvoir, bango ba loba na biso to komesana. Ce que tozo mesana déjà la tricherie na bino. Bozo boya lisu malonda pani pour lui ka pesa lisu même carte que bozu présidence Kabila zui parlement. Non. Si on sait, là on souhaiter la Mouka parce que la Mouka est une exclusivité dans l'opposition. La Mouka, nous avons une chance. Bravo à Jean-Pierre Bemba. Parce que là, on a ces années. UDPS a accompagné. Mais UDPS a accompagné.
na on rappelle et bien en 2015 tant que sali manche to telemela mamu ya ONIP identification de la population wana basala na janvier yoko ni majou ya Lumumba baboma yango basala mamu mbang bakima bango so bakima tadi ba député tant que peuple abimana nzelo ke IDPS soba mambane taliete IDPS tant amoni simbi ba yeko bimana sima IDPS bande kozela la muke simba te moni marche la muka so simba itembelelo oyo IDPS yango ba inga mokonza terrain na boye nga na linga ki FCC bokimi pamba nga linga ki IDPS abimi asali désordre bakune bakufi la muka bimi babomi batu soki baboma so baboma te mais au moins les amis marche un peu pacifique parce que falito c'est la FCC ba marcher pour la lipa ndenge ba marcher pour soutenir l'institution to linga te ba quand même mwanda ba force parce que na Congo ba sympathisants ba rebelle que ba membre effectif de ba parti politique et la même UDPS de ba bête la constitution la bisotolo et bien en 2005 ba wonne ba bala que moke ko kufa le 30 juin ba boya ko consto ba bite ba teki mboka bisonyo sola machete ce que ba bi ba teki mboka le ba la service acte de vente ya RDC pour être Tshisekedi aloba ke bateki mboka oyo na constitution mais lelo yango ndi ba bete la tolo gratuité scolaire mais donc il peut savoir que loko pour un condiment yango après ça c'est la lâcheté vous comprenez pour bolim c'est bien comment ngai je pèse mes mots je maîtrise ma éloquence donc on refile en mututé mais on t'a sabino que UDPS est parti moko ba lâche basé belé vous aurez pas décision à la précipitation après besoin quand bobo qui wana boyo kozongela yango lelo ba finga ba bemba ga lobaga ko bobo pepe ki sabana na bino na machete so ka na pe bemba sala mutembelo UDPS ba na pouvoir pour lelo constitution e vandisi bango eza oyo bango ba bimana na 2005 wana po ba boma lelo tamba ba kulu na machete bango na 2005 to ba ba na machete wana eza ka leçon ya bien non mais c'est sérieux. Je n'ai pas un problème contre l'IDPS. Na yambaka batu ya IDPS. Ba okayoma ngona lingwa question na émission boyete po. Moi je réponds avec le cœur. Ce que tant na lo ba bo so balandi e ko obenga e oyo za kamtala muka. Na kana kamtala muka te po na tumbaka pe la muka. Tendre déjà vers la fin. Un dernier mot par rapport à ce que tu koloba awa par rapport à Nyonso Tikoloba. Non, par rapport à Nyonso Tikoloba, on sait un peuple congolais mi bundela po so mi bundeli te muto bundelo azati. Tozo comprendre que na mboka oyo il y a un problème, il y a Moutou, en fait. La RD, c'est un problème d'homme. IDPS nous faisait croire qu'il faut pas le pouvoir, nous sommes comme en rose. Mais les dollars, ils ont cola. Les dollars, ils ont ça la liste de l'élection qui est 2023. Écoute, on peut anticiper. Les lois, en tout cas, je ne peux même pas dans un rêve soutenir le mandat de Kabila. Mais la raison, c'est que IDPS n'a pas battu. IDPS bandai so le réunion sama baby so tout on ba Kabila ti le commission bolobi Félix oté yo kasi social la gaye e bo premier ministre té moko yo le IDPS comme on nous a biso to kabola ba responsabilité étatique té yo c'est ça mutu ya Félix parce que quand papa est irresponsable n'entendez pas que les fils aînés ou les yaya de la maison ne pas ça l'exception. Félix Tshisekedi prouve de quoi il est amateur. La preuve, depuis qu'il est au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait de concret? Non, soyons sérieux. Et on dit que facha sali ya concret na mboko. Gratuité, ba kimi ya ngomba na corona. Et puis on a publié yo za nduna ngai. Na page na lo leni. Na ba neliga ya corona kaka. Na bi o ya prétexte. Poto que na année blanche. Où en sommes-nous? Oui, li ba Congo zo wele la COP ya Vodacom na ba réseau wana nyonso ba Airtel ba Orange perbi que ne ba publier na ba réseau ba yo ngo la ministre ba zo rambon. Azo beta boule que peut-être que exéta année prochaine à cause à paix remaniement c'est salami na sauté fona minier la yanga yao. Papa, na et ça n'a pas passé. Je prépare mon mémoire en droit public. Yo kon di maké bat batangi te bat basali mi session te bat basali ni te ba vandi na corona paralysé les lobo zo bisa ba onke bo banda stage ba mbuzo zonga bo défendre trop défendre na ba matière nini mwana oyo akata classe na février soki na mars asala kutu na dissertation te nini te bakata ba cours mwana akata classe basala inafep te lelo ba oya basala yango par précipitation parce que besoin na posa ya kozwa mbongo
Non, mais vous sacrifiez l'éducation de tout un peuple. Non, mais attends, je finis par là. Voilà. Donc, tu sais que de mon c'est mon aïe, à bomane éducation mboka. Non, dans la vie, qu'il faut que tu aies tout qui est en année blanche. Pour battre, est-ce que ça il a des exéteurs, non? Pour battre ça la nini. On se bon, on se sentir que non, ils ont une gratuité enseignement pesant, ils ont non. Mais donc gratuité fallait sous la bonne. Ok, tu comme la sous la émission. Merci na bande retour, merci na Julio et surtout bande retour pour assister qui na matanga. C'était pas facile de perdre un papa. Et c'est ma première sortie médiatique d'ailleurs depuis tout ce temps. Il a l'exclusivité de m'avoir. Bande retour, vraiment bosé belé, bien que je suis au bois karaté, mais remerciement, ça va de mon intérêt. Merci d'être là ça depuis Switzerland pour assister qui m'a vraiment dit début à la fin. Merci Nanou Teba, Nanou Teba, na carte Angleterre, on a assisté là, c'est j'ai le coup de circuit qui est assisté là. Merci na mon vieux Siamoulex, Aigle Noir, vous avez belé bateau pour assister qui là, mon vieux José Moulumba. Donc, na Birmingham, bateau Union Soboisi, boza tellement belé père lui Marie de Jésus, Emmanuel Mandanda, Emilia Mansonama, bateau tout en a poto vraiment soutenir kinga, boza ebelé, na pesibino merci et puis ba politicien Union Soyamboka, au bois assister kinga pendant tout ce temps là. Merci, si quoi était beau na kimia et merci na bande tout peuple congolais. Na zui mundu qui était pour na bomba mutu, mais puissance yoba, les qui est lisasi. Donc, botika la na kimia. Parce que celui qui n'a pas le temps de se rebeller n'a pas aussi le temps de se lamenter, dit Che Guevara. Tout le monde a mboka, tout élément, tout le monde a bango. Pour na Fachi, na Kabila, il faut que l'on ait bango na base à Mpanzi. Comme il a souka émission, on appelle si merci na yo, Steve, na opportunité, na temps pour PC, biso à travers Tokoloba, vous allez émission, comme il a souka émission, on appelle si merci. Na Armand Goma, na Jani Asimbi Caméra, na pesi merci na bato nyonso. Na kosenga boy bako s'abonner massivement à la chaîne Abisso, puis bola na biso à travers notre site éditorial 7.net. Oh, après avoir ko solo na ye, makambo ya lobby to sala ngona makolota. To ko mango na loboko. Et to publier pour que botanga pe Olandi émission na YouTube pour lundi pe makomi. Maton na bino longo, ce qui est saison de l'autre to komona na lobby. Maton.